na kendaka ko telengana te ko yoka bazoba bafinga te. I don't give a fuck. Je n'en ai rien à cirer, rien à foutre. Oh, mon côté à hôtel et maté. Ezala na mayele, ezala na nzoto, ezala na bozui. Mon côté à hôtel et mazate. Bango nyonso tuwa no moni bango basi ya ba dévergondé. Ah ba sala kat bayaka ko transmettre te. Ah wa bayaka ko transmettre te. Soko transmettre na bloqué yo. Oyoki oyo soki nani oyo ko yoloba lokuta ah ba to songi botambola ka ba live ba bizengi so bo komi kuna bazo finga nga bebelo po bandi ko finga po bo alimenter raison na bino ya ba bizengi. Ah bayaka ko sala makamute. Ah bayaka ko sala rapporteusité. Ton rapporteur. Ici on ne rapporte pas. On ne rapporte pas. Nga boko manipuler nga te pona ko bloquer bino. Il faut pas le pouvoir. Moi je peux pas. Neti mama Kongo na bino wana akoya awate akofungola mbanga te ngande na sina lobi bongo et c'est décidé akobenga bambolombolo na ye wana bakoya kutu ba wana nde ba mapapa tala kaka bandeko nanga 1 kilo ya mabanga 1 kilo ya nani ya masangu. Avec le 1 kilo de watts, bakopona 1 kilo ya mabanga. Bautele mate. Bautele mate. Bakoyate. Mama Kongo, balie na yo ba opezete. Ba opezata mukete batonyo sobengi. Bon, après, si vous cherchez l'argent ici, en tout cas, déjà, nous, dans nos lois en Belgique, na yebite ba tiktoker mususu bazaka ba tiktoker de ba futa ka bango mbongo to kanga na yebite ko ba bazoka mbongo na tiktok ke tiktok yo wana zo futa yo na yebi makambo na te mise à part so ibatu ba tie ba cadeau na nga pe na bomba kango pona kabila batu mususu ba cadeau ngana za na chaîne YouTube kuna na yebite so na leka kuna ya combien d'années bino nde boluka ba 100 € bato baza la vie à survie bozo survivre n'est-ce pas bato à survivre mama Kongo yo mutozo survivre. N'est-ce pas? Hein? Mama Kongo za na kati ya survie alukaka ba live na salaka ma finga nyoso finga ka chilombo makam nyoso za ekoloba c'est pour qu'elle survive. Parce qu'elle n'a pas de vie. Mama Kongo za la kana vie te. Oza na vie ata mon côté, toza ndenge mon côté na sina yebi ça plusieurs fois. Toza ndenge mon côté. En tout cas, yondo yaka koluka mbongo na réseaux sociaux, oluka ka ba 100 € ici et là pour compléter la fin du mois parce que tu n'es pas ordonné. Et ton père ne t'a rien laissé. Tu n'as rien de ton père, tu es en train de survivre. Alors bon yaka awate, pour koloba biso toza ndenge mon côté. Non. Toza ndenge mon côté, ezala na apparence, toza ndenge mon côté, ezala na réflexion, toza ndenge mon côté, ezala na bozui, toza ndenge mon côté, ni na mayele toza ndenge mon côté. Intégrité, dignité. Ah oui, réputation. Osanangote, bololé. Mama Kongo zali zoba, ozazoba makasi. Depuis nazo yebisa yo kende ko bongisa nzoto. Sio bandi gymnastique. Ngala peso ba gymnastique awat. Ya maboko nanu, na peso ba gymnastique. Na peso ba gymnastique ko bongisa nanu loboko oyo maboko oyo, yaka ko bongisa ngo nanu. Na pesi yo penza gymnastique depuis la pesi yo zo sale la ngote mais récupérer temps banda ko se former en secret pour muto azala ka bongo te oyo nini oyo hein il faut te yebisa yo il faut qu'on te le dise je veux te nako bongisa yo moi nazo bongisa yo mais sko bambolo na yo wana ngaku tunakanga ka moko ngala kanga mibale te moko kaka. Mususu amunoko munene neti je sais même pas à quoi neti ngando afinga ka mutu nyoso musala na yeko finga siko mutu abongo ngana kena bango wapi bato ozo ke dekozwa comme balier tala solo hein tala ba opezete ma papa ekosakana te. Nga lobi nazaki na cinéma, yo zaki na nganda. O mela masanga. Nga zaki na cinéma. Na yedai kotala munganga. Na ke kotala munganga, eza film oyo ba dédié yango na docteur Mukwege sur une histoire vraie comme le chose se passe au Congo. En fait les M23, mon chef naye, muto asaka ba M23 ba ya eza Chilombo. C'est Chilombo qui a amené les M23. Tout le problème que nous avons aujourd'hui, na bananga ba komi ba zumboka, bazo kende c'est Chilombo qui a organisé tout ça. Il a cru bien faire et Kagame c'est comme une maladie opportuniste.
ata lobi ba M23 bazala yangai, n'est-ce pas? Zela yo Elisa yo moi si azobo zoloba awa soki makamni zela na bloqué yo ba sakala kate awa ngana za besoin bazoba te. Qui ne sait pas ici bolo bilala ngai soki c'est vrai ou c'est faux, qui a amené le Chilombo et qui a amené le M23 là-bas? Qui a amené le Chilombo là-bas? Et pardon, qui a amené le M23 au Congo? Kabila les avait laissés là-bas. Qui les a amenés à Kinshasa? Na ba kino bolo ba kabilo boza bankale. Na tala kabilo na lobi bo vanda nie. Bankale à Kinshasa, ya Kinshasa, bankale. Oh biso banka, biso ba tout ce qui a ndenge nini. Ba M23 ba vandela kabino kuna. Ba vandela kabino kuna pendant 14 mois, nourri blanchi bozo mona bango wana bomona ki bango te. Boyeba kiteke ba makenga, boyeba kite ba bisimwa, boyeba ka bango te. Yango to yebisa kabino mayele zate na mitu. Ba M23 ba vanda 14 mois na Congo. Ba vandi 14 mois, nourri et blanchi par Chilombo. Connaissant déjà Babiloko ba M23 ba zeko sala na Congo, Chilombo koka ko bengisa bango te, ba bisimwa balobaka ngo aw. Bozama toye kenda côté ni ba congolais ol. Et quand on va vous dire ici, vous dites oh bazo manquer bino ba respect, hein, ba congolais. Et to yaka boyebi sabino wa bolobi oh, biso tozo manquer bino ba respect. Tozo manquer bino ba respecter, tozo yebi sabino bo solo. N'est-ce pas? Tozo yebi sabino bo solo ya kosakana te. Yo petit ka pesa ka ba conseil pona pola awo kita plus bas. Yo petit kita zelanga na bengala yo ndoko yeba ngana za ser na yo te. Ma sœur de qui je n'aime pas les commentaires bêtises ici, hein. Il faut vous taire, hein. Sinon allez faire là-bas, vous allez monter plus haut. Bon, que dans ça la live là, vous allez monter plus haut. Les M23 Chilombo muto mema bango, amema bango makasi na Congo, apesi bango na bambongo, ba M23 ba ka kolobango awa. Ils sont venus parler de ça. Ba koloba awa. Maman modératrice, tindela ngana nous photo maîtrisable, s'il vous plaît. Maman modératrice boza awa. On tindela ba photo maîtrisable. Chilombo les a amenés là-bas. Il les a amenés là-bas. Bino ba Congolais boyaka koloba awa. Preuve eza wa pito. Tope sa yo preuve yo kizengi. Moi so kenda upakola choko zana bloqué yo. Allez, Lili soki wale wabelo la star. Je vais te bloquer ici. Comme tu es bête, tu n'as pas encore compris que oui, c'est comme ça. Allez, dégage. Tu as dégagé. Kende oluka ba preuve bisika na yo moko kende koyoka. Allez, bloqué. Allez, dégagez. Moi ici, je n'ai pas besoin de bébés. Je n'ai pas besoin de bébés politiciens, je n'ai pas de bébés patriotes, je n'ai pas besoin des attardés, ni des aliénés. Arlie Love, bonjour. Je n'en ai pas besoin. Tu viens ici, je te bloque. Si tu n'as pas encore su depuis tout ce temps, bah M23, tu as fait plus de combien? Tozo Kendelelo, ceux qui basali na Bounaga na 3 ans. Basali na Bounaga na 3 ans. Donc ça veut dire que cette histoire tourne au moins au plus de 5 ans. Tu n'as pas pouvoir les amener. Et vous, vous n'êtes pas au courant, c'est vous qui vous dites que oui, vous dites que vous êtes des patriotes. Quel genre de patriotes aussi imbéciles comme ça? Quel genre de patriotes aussi bêtes comme ça? Bolanda makambo mboka te bongi kolanda ka makambo musique na makambo masoko mama Congo. Boyo kaka masoko mama Congo eza la téléphone à kingali bobandi ko lukango. Oh masoko mama Congo eza côté bobandi ko lukango. Nde musala bovandi awa. So boye makambo mboka la binote awa vous ne pouvez pas me demander des preuves. Parce que ce que j'ai dit ce n'est pas un secret et ce n'est pas moi. Zera yo pela bloqué yo que doyeb sanali malembi. Allez, dégage. Allez, ici on bloque pas, ici on bloque. Allez, faites dégager. Ici, j'ai pas besoin de petits bébés qui viennent pleurnicher. J'ai pas besoin de vous, c'est vous qui allez là-bas chercher ba mutakala ya biselele, bokenda koluka mutakala ya mama Congo, bokenda kutokoluka mutakala ya nani? Mutakala banani bima bima aw. Ba mitakala bele bima aw. Bilo bokenda kotala ngoti. Ya ba mukuna, ya ba mitakala nyoso bino o boyaka nango na réseaux sociaux. Bino te boluka ngoti. Ya ba benita, ba mitakala nyoso bo. Soki ngana lobi masoko c'est une partie de corps nako comme ça bino mayele boko regretter. Nako comme ça bino mayele. Mutakala ya papa ya batu boketu wa yambo. Ko kutu ba agressa ki ye. Oui, wala bokenda kotala bofunga ba misu boye, so ngana lobi ya mutakala ya jekoko bokoma ko lukango awati. Eza binote. Oh ya mafioto. Boko yoka ngai. Ici on blague pas, ici on n'a pas besoin de bébés. Moi je n'ai pas besoin de bébés. Des bébés, je n'en ai pas besoin. Des bébés idiotes. Des gens qui sont là pour regarder des choses gravissimes. Bon, c'est comme Moutakala ya Bokechu. Moutakala ya Bokechu va agresser Moutou. Dans le peuple bizengi, oh, peuple bololo, ceux qui bazobasien, bizengicien. Bakangi Moutou. Barcelé, filmé,
boseka ye mutakala ye bokomi kotuna mutakala ngweza ndenge nini mutakala ngwa muke ba imbécile peuple zoba oyo ngala lobi yango makasi abosala mukili na bino bino boleka bolinga makambo mitakala awati so boyoki mitakala bozoluka mitakala ya batu tala ba peuple mobimba avanda kawana yo zo sala munoko tozo zela jour mutakala na we ko bima sinde ba makambo sur ce que vous vous reposez sur ce genre de choses eza bongote pouvoir ya Chilombo o efingaka nini mwana nyonso ya congolais oyo azali mal éduqué afingaka nini en premier so alingi afinga mwasi lia yo loya yo eza bino te bamabobo soki banini bino moko bobengaka eza bino te bofingaka nini ya liboso soko olingi ofinga mutu neti ngai bofinga mutakala na ngai ya mama na ngai ya papa na ngai bofinga ngo awa sikoyo eloko nini eza étrange awa koloba moi je suis pas à l'église nga nasambelaka te naza na église te nazoba makambo eza normal ouais oyo eza mabele oyo eza masoko oyo eza nyonso na koloba ngo awa soki nalingi naloba du cancer de l'utérus je vais parler de quoi si je vais parler des ovaires je vais parler de quoi je vais pas parler du vagin bah hypocrite des écervelés bah hypocrite mboka bah hypocrite oui mboka bah hypocrite bazolinga bazala ke baza pur batumoko impur. Je n'ai jamais vu une nation de personnes aussi impures que les Congolais. Ils sont dans la corruption, ils sont dans le vol, ils sont dans les vilipendages, ils sont dans l'auto-sabotage. Il y a peuple moko o etikala ko exister teleti ba Congolais ezati. Peuple moko boya ko afomaka makambo afonder likambu. Abati pe ko propager yebi très bien que ça makambo lokuta. Peuple moko zoba incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable. Il faut qu'on ait ça, non? Du jamais vu. Peuple moko azo kosa makambu. Ata mudinga azo kosa. Ya yebi vérité kolobate. Avant tika kimia po makambo ekende ko s'enflammer pour que ça devienne je ne sais pas aussi grand, aussi je ne sais pas comment. C'est comme ça que vous vous comportez. C'est comme ça que vous vous comportez. Ils sont fake en amitié. Ils sont fake dans la famille. Des familles aussi bouzoba. Ba famille ba bouzoba, ils se fait des guet-apens. Olingi muninga lingi yote. Olingi mobile lingi yo ya lingi eta zo mona ezoba. Moi si lingi ya zo mona zoba. O peuple ndenge nini? Peuple ndenge bino awa bovandaka awa. Ngalobi nazaki na cinéma. Cinéma place na kendaka ezali na Matonge. Na kendaka na Matonge, j'étais à Matonge. Il y a le cinéma Vendôme qui est là-bas. Combien de Congolais balekaka wana pona buzoba po bakenda banganda salité, ba toilette salité, biloko salité, o bakenda kolia na banganda ba Congolais. Ba film nyonso oyo elekalaka ya Congo ezalaka wana na Matonge. Combien de Congolais bakotaka kuna? Combien de Congolais bakotaka na cinéma wana? Na sali ba pesi sala munene pona bango ba Congolais baze ebele o bayaka koloba makambo ya mboka. Baya kotala film oyo ezoloba makambo quotidien ya bandeko na bango. Kaka mindele mutu bazalaki kuna. Nga moko mutu mwindo. Wana siko samedi bango bazala bango bazotala football. Nga kutu nazali ko siete la bino boko zwate. Nga nazo siete penza makambo ya léopard wana ekende ko kufa bana wala babuka na makolo. Bana wala bazokende ko beta ka football kuna na makambo ya léopard wana. Bazwa makama makolo ebuka na bango. Ebuka na penza bango nazo loba na binoti parce que ces histoires là ça vous distrait. Ba pola na makolo ebuka na bango peza soki foot esili bazongeli makambo na bango botika na makambo ya titre ezanga mutuna makolo ka makambo la boyebi makolo ebuka na bango makolo ebuka na bango ebuka na penza kwa makambo na esila nanu makambo ya buzoba mboke ezokende kuna bino boza na football et puis ma Congolais ce sont des gens inaptes cérébralement inaptes. Bah va ça deux choses à la fois té. Bah va ça deux choses à la fois té. Donc ça bino bozo ta la foot. Boke bino nyonso na foot. Ba kamati basi, ba makangu, ba bana, ba koko, bango nyonso tout ba na bango. Soki ka muto asali ka aza lo baso inde ale bo bloquer. Donc peuple moko azalaka apte. Ya kosala makambu à la fois que oui, toza la match oui, bato match bakei, bato armé batikali,
batu ya sécurité na nani frontalier batikali, batu ya sécurité maritime bazali, batu ya sécurité alimentaire bazali. Donc soyi bango nyonso bakei bake football, bavandeli football, bafungoli misu, makambo ezanga tina. Nga nazo sambela bana wana bakufa na sambela kate nazo souhaiter ke bana wana makolo ebuka na bango. Babuka na bakweya makambo wana ekende. Tika la penza défaite bakende kutu na mondialité bakoma kuna babenga na bango bazwa ta 100 buts na 3 minutes. 100 buts bazwa parce que ça buzoba kosakana te. Vous pouvez vous imaginer un peuple maudit comme ça là, bakamati bakela ba élection bazui Mukwege bozela bakomi kofinga Mukwege pona nini? Parce que Mukwege aza médecin. Tout le monde qui bino pendant les élections. Bofingi Mukwege bokomi kolanda ba idiot. Babi Mukwege à cause de la présidente po azana bilikeli mabe. Kaka bino moko bolala kabasi awa no. Kaka bino bolala kabasi awati. Basi wala babotela kabino bana te. Bozo muto ya sonya kabasi. Ça veut dire santé ya basi na bino na santé ya bana na bino kozala malamu. Bobandi kofinga papa ya batu. Finga ye, silisa ye. Donc un peuple qui ne peut même pas comprendre que oui, Mukwege c'est lui qui a incarné Mindele bakotale na misute, bakoyoka esoni. Mindele bakotala Mukwege bakoyoka esoni soka za président mboka wana. Parce qu'azali reconnu, parce qu'azwa biloko ebele, azwa baba prime, banini. Donc en ayant un président qui est influent, un président qui est respecté, ça veut dire que kende moi bien, on est kende modèle les autres kende kibudi na minito. Un peuple maudit boyé. Azali prix Nobel, azwa prix Sakharov, auti kozwa mususu na France kuna na kati ya nini batie. Donc on peuple ya bizarre. Azo comprendre des thèmes à Kambouni, place il faut pas memaye. Azo comprendre mutuni na kwa memaye ata na moi semblant ya kimia. Mutuni na za na moi nini. Bokomi kofinga ye awa. Siko bino ngai na vandika boy na bandiko yoka fier que oui ngai nazo yoka nazo ko respecter ba congolais et j'en suis fier. Non. Moi il y a la seule chose qui m'embête dans mon existence de conscience. Il y a la seule chose qui m'embête dans mon existence actuelle, c'est d'être congolais. Je me fais même pas comprendre avec certaines personnes hein. Ah oui, il faut qu'on vous le dise hein. Bozo kotuna nga awa na prouver na pesa bino preuve que chilombo mema ngo wana. Bino basi bazoba oyo boyaka awa kotuna nga makambu te hein. Bino basi boyebi kaka makambu ya buzoba, makambu ya bachoko, makambu ya barando, makambu ya ba matière. Boyaka kotuna nga te pona ko bloquer bino. So boya bokangi ba mino ko na bino bo vandi ki ba bozumi ma misapi na bino bo chango sima mkongo. Boyoka kaka parce que ici moi je n'élève pas des petits bébés hein. Moi je ne suis pas là pour élever des petits bébés. Net bozole là-haut, aya sala nini n'importe yo depuis yo so fungola école. Yo kadisa eza Congo wana Congo ya bazoba wana mutu nyosa ko lamuka afungoli école. Mutu nyosa uti monde entier. Et pas la bango atikala jamais ko tangisa, atikala jamais ko fungola école, aya na Congo afungoli na université boko motinda bana na bino. Donc kasi na poto eza bon. Nzete ya pambo ko kende ko kolona ngote. Nzete ya pambo bimika la balabala ukomi wana na rond point, obandi kolona nzete. Obandi kolona nzete na poto yo depuis ya poto si oloni nini depuis mbongo nyoso ba pesi yo mbongo maternité ba pesi yo mbongo ba location ba vandisi yo ba pesi yo ba petit de vacances ba pesi yo na mbongo social na ndako social ovandaka aussi osali nini apobo kende kotuna ngai basi ya bizengi yo mataki na live ya Jolwemba oh yema kwa kutu depuis aso ba basi ya analphabète asi yoko aboko libango combien ngaza mama na bino so bino bozo ki éducation te boka de koluka éducation na bino. Moi tout ce que je connais ce ne sont pas mes parents qui me l'ont montré. Tout ce que je connais dans la vie, il y a une part de mes parents, mais les autres, ce sont les auto-éducation. Nous sommes ces auto-éducation. Ce ne sont pas mes parents qui m'ont tout montré dans la vie. Ah non. Soyez bayebi soza analphabète. O sala ni aucune assistance sociale na yo, OK, ceux qui na mairie, ko luka place ba la kisaka batu ko lobati. Nazola ba makambo mwana mbali o azamu noko kilo, batu bazo comprendre kakate. Bozi ana boya aw. Bozi ana boya aw. Oyo ezangai. Moi si oyo azangai. Na vimba ki batama parce que bazali ko pesa ngai cortisone. Na vimba ki tama. Ezangai. O penze ezangai. Chimio suki ezate la mutu matiti ezate nga ba bet nga chimiothérapie. Oyo ngai penza. Ngai ezangai.
Oh, pele bokasinga na kowangana. Eza ngai. Ngai. Oyo eza ngai. Bozi anana la kisabino misusu. Po bola pa ngai. Pele bokasinga na za nani? Oh, ngaza mutu mukwabu, mutu ndoki. Webi nga malamu te. Oyo lisusu ngai. Ela bandi chimio ngai lisusu ngeyo. Na opesa bino matière. Boke dovanda bizengisier. Allez boya awa. Oyo lisusu ngai. Ngai yo. Ngai. Bocha ba photo nyoso bocha ezanga. Ngai botalanga ela zo beta chimio cancer penza na libele ngai yo na chimiothérapie suki nyoso ekei ngai bula zéro oui ngai penza esa ngai penza ale bula zéro ngai botala ngai oui ngai penza bolukuta nyoso bokoya nango volume eza te ndenge nini bino pe activer volume. Baba téléphone a bien ndengeni. Siko volume exacto exact. Merci. Eza ngai makasi. Ngai ko eza ngai. Oyo pe lisusu ngai. Bokasi ngala za. Oyo ngai tala matama evimbi na komi da wabenga ngo nini visage lunaire. Pour la nini parce que bapesi nga cortisone pour sokozo mela bazosala yo chimio bakopeso cortisone pour que de ko amplifier moi masolo na kati ya nzoto et comme ça minene yango bino bopakola ba cortisone ala bomona matama ya linda mwasi ya soki ya kokol eza ba bilongi pour cortisone eleki bino na banzoto bo mitala bino bopakola ba choko bokoma na ba matama ya boye na vie na bino mobimbati Botala mwasi ya kakol na bino nyoso bato ba choko na mona ka bino bato ba matama eza cortisone mutezo bebisa bino siko bino bozozo cortisone sans médecin sans bozala ba cancer sans que ba pesa bino ba thérapie soki ba protocole ya ba chimio botala ba matama wana est-ce que muto kozala matama bongo soko meliki cité da bino siko vina bino boza boeti botala sikoyo ngai après maladie na ya hotelema na ya kotelema bandeko na ya kotelema ngai yoyo après maladie na ya kotelema otali penza mwasi olobi mwasi azali na ya kotelema mutu te ya kotelema te là j'étais malade botala bino basi bomelaka ba cortisone matin midi et soir bokomelaka ba cortisone n'est-ce pas matama botala ka ba matama ya bino boko tende ko mitala zwa photo na yo ozwi photo na yo ya kala oyena photo na yo ya kala omitala otiena matama na yo na kati ya miroir makambo courage eza wate courage ni oya opesa nga songi bobi soki bobi ya isia nini wala courage nini oya kopesa nga awa courage ni deba songi na bino lokuta nga nazala cancer te nga nazali tiré d'affaire oh mama oya kolatisa nga makambo ko misinga nde muto aliboso na mi na vie na bino bomoni muto azala cancer oto boyoki muto azala bino bozala ba cancer na bino na ba masoko kuna bobomba kango kuna oh bozala ba cancer la kati ya banzoto na bino na ba mibali na bino bazala ba cancer ba prostate na ba cancer kili ebele bolo bakango te oh courage ya nini yo yebinga kote ni popesa nga courage ngayo kopesa nga courage obandi penza lo bio courage yo mani nga place ona sina kwei to na kufi oh songi bozo tambola nango kata ba songi nga za cancer te cancer te la laksi binoti na pesi bino étape ota matama onga za ki nango matama na ngai bazo pesa nga cortisone médical bino bomelaka ba cortisone oyo boyebi même pas ba effet oyo eza na banzoto na bino boyebi même pas ngai la chimio nazo beta chimio oui nga kutu na lata perikité n'est-ce pas zela na bloqué yo comme ça koyeba monoko na nga place ekendaka allez merci stone OK j'ai dégagé ici moi je suis ton ami allez dégage dégager.
Ah, je t'envoie, Serena, je t'envoie les ondes positives. Je t'envoie les ondes positives. Et je sais que, voilà. Je t'envoie vraiment les ondes positives. Force à toi. Elle a eu 3 cancers. Chimio, radio. C'est difficile, c'est dur. Yako, je t'envoie vraiment les ondes positives. Force à toi, ma chérie. Force à toi. Mental, il faut avoir un mental d'acier. Profite. Tu vas dans tes trucs. Quand tu te sens pas bien, tu te reposes. Quand tu as la force, tu fais ce que tu as à faire. Tu profites. En fait, c'est un parcours, en fait. C'est un parcours. Tu fais bien, tu cherches juste l'alimentation, tu essaies d'enlever des choses qui ne sont pas bien. Babylon kwa buzobo bo melangolia kawana ba kibi magique, Babylon ko kili kilo bo chaka chakawana, il faut vraiment qu'on aille. Il faut qu'on l'ongolango, il faut manger bien, il faut manger plus des aliments qui sont vivants. Ouais, tu manges un peu de brocoli, mange un peu de... Essaye d'être plus saine. Essaye de t'éloigner des gens toxiques et tout ça. Essaye de te prendre en charge mentalement. Fais des choses qui te rendent du bien, qui te font du bien. Fais des choses qui te rendent du bien. Bon, longola ba kib magique na katia bandaku. Mibali wa ba papa boko koma, boke de kolongolango. Bolongolango makasi bakib magique wana kati ya bandaku na bino basi na bino batiela ka bino na chaka mungu ate na chaka ka bakibi boke de kolongola biloko nyoso tola kati ya ba cuisine basi na bino bazama yerete bolongolango. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Boza la tia photo boke koloba oh ezangai ebonga la ko wangana ezangai ngai penza ngai yeyo ezangai ba photo yo so boko tia ezangai nyonso boko tia ezangai, j'assume ezangai. Et puis nazo assumer pe cancer wana na belaka wana. Et puis na belaka te en fait, na belaka langa te, n'est-ce pas? Na belaka langa te. Eh oh, ngakendaka langa ville bakuti yango kuna babandi ko soigner ngai. Et puis j'étais digne. Je suis jamais venu pleurer ici. Je vous ai demandé quelque chose. Moi, vous m'avez vu demander quelque chose ici. Oh venez, oh boy, vous m'avez déjà vu. Jamais papa Arnaud Nguesso bonjour. Oh, yes. Oui. Bon, si mon nanga ala eko le labino, oh nga yo, naza ko bela. Ah, na yebi ke boza batu mabe. Na yebi ke boza batu atina te. Ba Congolais na yebi bino boza batu ba comer. Na yebi bino malamu. Est-ce que bosi bon moninga? Hein? Izela yo na bloqué yo. Fidelina, okei, ozokende. O eza Gigi azaka malade, azobe la cortisone. Neti yoko sakana awa, c'est Gigi biologique. Zela na bloqué comme ça, olapa. Ngaza camarade na bino te, allez, Fidelina okei, bololé. Ah, dégage. Boko malisusu buzoba awa. Nani susa ko mabuzoba awa akende ngala yake ako mikolela awa te o botala ngaso kinini mutu a dignité netinga mutu a dignité netinga nga camarade na bino te ba osaba blague na ngawa te na ko bloquer bino oya kolela awa bébé na la kisayo ba preuve ngala mema yo na libele na ba ko melisa yo eza te ko melisa yo. Donc, j'étais en train de vous dire quoi? Chilombo, c'est lui qui a ramené les M23. Chilombo, c'est lui qui a alimenté Moussala Yaba M23. Eza ye, Eza Chilombo. Chilombo, tu as mis M23 la carte à Congo. Même si on va commenter Charlène, Naza Kanda Makasi, Zéana bloqué Yopé. Batiki Oka pose abonné Nanga. N'est-ce pas? Maya, ça va? J'espère que tu vas bien. N'est-ce pas? Oh, tu l'as bon, tu as mis M23. Nakati Yamboka. Bino ba Congolais soi-disant ba Congolais bozana pasi Yamboka. Mais est-ce que baba nenge s'arrêter ba atrocité et s'arrêter? Et s'arrêter ta? Mais tous au monde ba ba Congolais ba boti bango. Bazaka kabulolenge. Tina kutu te akosakana te. Ba yebi même pas boycott. Ba football oyo so ezaki bana ba mboka mususu bazolinga mboka la bango ba kokende kutu kosakana kuna te kofungola bambanga kuna te nakati ya bakamba football. Balinga ba vanda. Zela yo pera bloqué yo. Attends, tu vas te dégager d'ici. Comment wapiye oyo? On a bloqué ici. Attends, t'es où toi?
Attends, je vais te bloquer. Merci. Ah, bah bloqué déjà, c'est bien. Hein? Ceux qui biloko za na posta penza Congo wana guerre ici là. Bana na bilo baza na banda bazo ken ba yebi ata Congo te, pas eza na Congo kuna batanga Congo te, mais baza na kati ya football misuka ka boy. Bo gagner bo kende nango wapi? Bo gagner football wana po esa na bino nini? To kende na ntoloba. Nga na sieta ki penza, na sieta ki makasa bi boko gagner te. Boko gagner te bako benga na bino. Hein? Na bana bayebi même pas makambo ya boycott parce que éducation la kati ya bandaku eza malonga te. Éducation la bana obozo tika na mukilo eza malonga te. Bovani na bino na poto aw. Bino bozo profiter na bisengo ya ba. Do bana ngo pe bazaka ka neti ba papa na bango, baza neti ka ba mama na bango, do bana moko boye bazo mona ke aw eze pa na bango. Metala bana bandibu. Ba kende kuna ba agence ya bandibu ba memaka ba camion ba biloko ekendaka na mboka na bango kuna. Tala bana bandibu bazo ko sala makambu ya malonga bazo ko bongisa makambu po bazonga ka ipana bango oya bino boboko na bandaku so bayoki ka fali pupa tala bango chuku faire gola chuku confiolo mide chuku ka buzoba na buzoba to ko loba te éducation bâclée bana moko bazana mutema mabe neti bakoko na bango na ba mama na bango hein. Malédiction penza ya Bible eza na Congo. Bota la oui eza ya soloti. Malédiction tota la kai ba génération oya ba poto oyo ba mère malou ba ya. Tokiti bana ba mère malou so bazalaka. Tokiti oya ba papa na biso. Tokiti biso moko na bana na biso. Ya malonga ezali. Ya malonga ite. Ite. Hein? Ite ya malonga ite. Bateki bango mboka bana ebele batangati. Bana ebele ba uti baza kuna batanga. Ah bakena Washington. Est-ce que tout le monde ata collectif ya ba jeune congolais o baza ko luka penza que oui, nos origines sont là et que biso il faut to vendre ce ko ba origine na biso. To moni bango baza wapi? Baza na bandako baza bana moko batie ba manzaka na bana mibali balati ba pantalon ya buzoba bakiti yango na masoko. Même pas malgré baza ba woba mususu batanga. Baza mususu baza na connaissance. Baza o batanga ka bayebi kutu basala ba science po, basala ba avocat, baza so ba économiste. Wapi bango bake ko telemela kuna ke oui, bakende ko interrompre makambwana. Mais entre ta bana ba Rwanda bakenda ka kuna, bakenda ko sala ba année sabbatique. Bana ba Rwanda bakendaka na Kigali bake ko sala année sabbatique na bango na mboka na bango soki basilisi classe awa. Oya bino bakendaka wapi? Bazata na structure moko te, même pas organisation. So ba yoki ba Léopard bazo beta, bango wana bake ko tala ba match, bazo gagner. Bozo gagner po bokende wapi? Bozo gagner po bokende wapi? Ba mususu baza na armée na Amérique. Bana mususu baza na kuna na armée. Bake wapi? Bazo talaka football na ba fali pupa ba Moïse Mbiye. Mais en tout cas, na yebite so ngande naza soki na yebite so ngana nazali soki extraterrestre. Na yebite parce que moi ça me choque. So toke otala bana bino baza ni na politique ya mboka oyo te. Ah wana Belgique bana na bino ata moko te. Baza muke. O baza na kati ya politique. So ba kwa kokota na politique ba komba Lydia Muchebele. Ba memela biso ba Moïse Mbiye, ba memela biso ba kamba ba fali poupa. Bota la Lydia Muchebele à part la bêtise qu'elle raconte. Au longueur de journée, ezaka makamba ba culture. Culture nango azo memaka ba musicien. Tala niveau, tolo te. Bazo ba lisabana, banango baza ba médiocre, baza tala mbongo te ya ko vivre en tant que couple, banango ba komi dépassé. Donc ozo peuple moko penza o baloka neti Congo parce que génération nyonso pourri. Ma finga oya Bible oyo eza bino omona ba mama moko balamuki onga na za gauloise ba mama moko balamuki bazo bunda kuna ngana zali soki nani warrior ba mama moko balamuki kuna biso Timi Cindy ba mama moko balamuki kuna o biso ba Kofifi surtout ba Kofifi ba mama mikolo oui tu peux aimer pour toi la musique mais makambo mboka boke nango wapi. Et puis bozo ko yebisa ngai ya Nadia na bino zoba ndenge wana kizengisi ya niveau
bobilo bolingi nga na benga siko ba team na nga na créer kaka team awa nga na créer ka team to beta mama Congo akota crise cardiaque akota na hôpital au ça l'attention ti bolingi na benga penza team na créer team to beta mama Congo siko neti yazo mama Congo pekisa bibwele na yo ponga la ko benga penza Chocopic na ko benga Josiane Mundele na ko benga nani susu na ko benga batu oba ko sukisa yo mama Congo ko regretter baba petit na ngati baba petit nanga balinganga makasi ya osakana te mama Congo soko lingi okufa continue na babibwele na ozo benga bama papa wana batanga kombo nanga en vain nga bakotanga kombo nanga en vain te parce que naza nzambe yo bikisa nanu awa nani obebisa mito abatu na lokuta makambo ya buzobo yo koloba matin midi et soir yo ozo ba makambo ya nani ozo ba makambo ya Cindy azalaka mutu te Cindy azanga mikuwa Cindy azangi mai na makila olingi na bengela ba Chocopic na matisa bango ba komisa yo hein olingi na bengi so bato ba yebi yo o yo panikela ka bango bana mike wana olingi na bengi sa bango na bengi sa ka Chocopic a beto biloko kaka na bengi sa Josiane a beto biloko na bengi so ka ba mibale wana ba ko peso kao alors pekisa bibwele na yo wana pekisa bango oyoki pekisa bango ponga nazo yo si omona ngala ba live na bino bazoba o kenda kosala kuna bovandi butu yo si omona ngai na vandi penza butu na vandi butu na batumo bazana kisasa bazo comprendre vie na bango te na ba tonton moko boye bazalaka ba divorcer c'est combien de fois na ba mususu ba sans papier na ba mususu ba ozotala basi bilongi mabe baza ba yebi 1 kilo ya mabanga te 1 kilo ya pomme de terre te ba yebi 1 kilo ba papier te kezaka 1 kilo ngaki osala bato ndenge wana ndenge nini bato ba kufa cerveau na kende na vandi pe na bengi pe bango na biboya boni boyko bato zo kende ko benga ba opeze te po yo ndoko dae mama Congo nazo biso Nadia offert des soki auprès de Saint-Denis okodaye ponga na ko benga kaka téléphone na bengi Josiane yaka awa yaya mata awa beta e biloko Chocopic yaka awa bako beta yo réglementairement okolapa alors pekisa bibwele na yo yo yaka yo ngande sko dasina pekisio yo ko yate yoko yate toloba te bovandi awa tomoni bino wa est-ce que boyebi ata makambo ya este modèle ezolekana Gaza a besoin de batouter, frapper yo, comme modèle a frappé. Et puis ça sera tout le jour. Chaque fois que je parlerai, parce que toi tu nous as dit que Chilombo, c'est l'homme de la situation. Moi je suis en train de parler politique. Je parle politique. Mama Congo, nga nazo ba politique. Yo okenda ko tambola ti okela bandako abatu. Okay ti na